N'est-ce que c'est na botolo mbala. Mais yo au salara au même biso na terrain mo genre yo aux arno na mututé na mututé papi. Moi que le luka mutuka moi mikim ki na ganyaka. Na kangi Facebook pourquoi? Parce que nous avons ba jeune bazo selanga ba phase ba nini mbilebe na ko bala la ngala likamni. Oh. Quoi pesa ngani? Ma kofi ou bien ko lianga moi poche na ngona zo gagner. Tiens, pourquoi il y a poche boso yenda me le poche? Te na ba jeune bazana lokuta moko ba génération Android ba lokuta leki suka na lokuta vérité à bango déjà nazo mona bana nde bazo vivre en te bana na biso amitié bazo vivre biloko ane belle belle tu me tues des fois quand tu es sur le passage de ce plateau. Non mais c'est pas possible. C'est vrai papi oui bana ba génération abino ti qui classé ba français belé ya ko bercer mato ya bana basi ba yebi ordinateur bazana ta ko tanga ba biloko belé dans la français mede ba mbo kitoko ce que ba choba ntia ba moana ngana komela kala papi nga moto akala na komela makastra na mwana lei le akochanga mabe akochanga pe est-ce qu'on a le bien entre nous akotonga pesi longwe moi repousse déjà na carrière nao si combien un producteur tombé j'aime bien ton côté sincère ouais le lingo mécanique pas Seigneur lei yazaki manager question simple on ezaki makambo akala histoire yona yepe bobanda normal il n'y avait rien à voir nani ni ti sentiment kotaki pour nga loba sentiment kotaki bon nda yona nga to za mikolo yaza boss nga za nga mwana musala na ye bon nga la moi point cadre nga bien ezala ifeli ezala ka bongo yo kasi na lobi yo so sali mobali ndengwana ndeko sali lokote ezaka erreur mobali soka linga voyage opesi ba carton ya protection papa soko zui coup de foudre kuna mi batela po obatela ngape po ko sala ni kaka c'est quel conseil? Non je pense pas ako sala kaka papa loba abstinence yo kanga bien abstinence mobali nyos tout moi si naza musika pendant 6 mois ko sala abstinence yo za sûr oui non mais yo mo sali 4 ans ngaza moi si nazo ba mibali kasi yo pendenge moko c'est pas la même chose c'est différent to kesani hein mambi ya belobi 4 ans zonga bébé. facilement azoyemba sans ko forcer loko pozo sentir azo bimisa ba mélodie moko ya kitoko azo forcer voiture oyeba eba na ngaba na muke ba oyeba ke baza oyeba ke na oyemba bien so mutazo forcer parce que so lingo sa musique il faut zala na don wana ozana moi talent wana po ekene musika soko le bio o sala musique ka po apparaître obimisa ba matos balula yo balinga yo bala wana okene musika te yawe uta na famille yanga uta na famille koko mobala zaki chanteur griot koko moi si chanteuse donc ça makila c'est pas pour rien que Seigneur l'a appelé ça qui a se donné qui à fond parce que mon là il a déjà valeur pour niamo sombi na zandu o eza déjà kitoko et c'est ngaba ingrédient mingi te pour la goût so sombi nyama ko pola to ko tia ba citron ba nini zaka goûter a mon là qui fille au kene musika yangwana se donné makasi. Et au jour d'aujourd'hui qui selon toi ba oyo pe o vandara o tala ba ça la musique ba na ligne na yo tant o vandara o tali na mona ka moko mais so na lo bien ko ça polémique ngana ko ça besoin de polémique té lelo déjà couronné c'est l'exhibition que vanité donc vas-y sois l'aise sois libre té baza moi mutu na mutazana moi touche moko ya bien mais sikoyo ba fi yango bazo zala penza komi pesa na bateau basala expérience te po balakisa yo ABCD neti bino bana na biso ya lelo yo botalaka bakulutu te papa na bino bozui bo botire mo ba mayele muke mais bango balinga te
balinga ko poussa na pembe na bisote siko to la sabon ba secret ndengeni so muso a sepena e pa na ngati ako kende pe e pa mamu national concert na ngala PC ba bisou na papa Claude Machala ako kende pe kuna mama pesa nga conseil to aye pa na nga me balinga te bango soko abimisi kaka mibimisi bazo sala 5 chanteuses bako embara ndenge moko et comme ba chanteuse bazana sans identité ça ne va pas. Mais c'est pas vous aussi de pouvoir les approcher pour... Non, papi. Il faut qu'il n'ait pas kouloutou. Est-ce que kouloutou faut l'anda yo? Vous assure. Ngala vana na ba kouloutou. Na zomo maele muke na fani na beti masikini pe asonami na vandi na ekoli papa samangwana na kutani na basuzi kase ya barigo star bato ba turakinga ba coachinga ba pesinga mo maele na terrain mo ba leçon muke papa simara pesinga banzembo na zumo mo maele beli na vani na mikolo expérience wana nde sala ke muto akende musika mais soko zo ba mikolo ndeke ba fiango ba bango basi basela mais so toko beta ba kenya banene na toli saka ba 10 000 personnes yebisa bango ba biso to sila ke no ko beta atia libaya place wana penza oh mama na sila soto na kito beti concert na ba mususu na fiakola bango na spectacle nga saka blague te na musique ka mwana mukete mukolo te mais mwana muke il faut opoussa na pemena mukolo la kiso ba secret sans secret mukolo moye zate balinga rande te bana. Quels sont la plupart de tes bons souvenirs dans cette carrière? Ah bons souvenirs c'est belé merci papi oyebi place wana mona rapenda c'est lay Seigneur lay mwana bandu na sala musala kadanga bien banzembo za composer kitoko parce que son abimi libanda mboka fo mona ndenge ampleur ezara ndenge bato bayambaka nga banzembo nanga bayebi monokote bazo yemba bayebi banzembo de A à Z et ça souvenir kitoko bayambanga kitoko partout to so na ke partout na sala ka fou et pourtant la kisasa na mboka nanga so na ngina beta bazo bamsu bazo beta nga kala bazo ya peti. Ça t'arrive aussi? Oui, on a kisasa oyebi kisasa babudaka bato. Attendez, on a qui bogarité na wana. Ouais, bah tout ça ko boudé car pour la jalousie. À l'occasion de quoi? Quand c'est jalousie. Ah c'est pas na été. Pour deux ça qui toko bongo, mais c'est qu'on peut balayer qui toko mbali te moi pour chiffrer ça. Oh benam datini ga chakal. Donc à la fois tu réalises beauté à mutu mais ôter la peine à poche. Ah papi. Sur moi, ça est chérie, tu sais, je t'aime à la folie, même si tu es fauché, je t'aimerai jusqu'à la mort. C'est une menteuse. Ah bon? Ah oui, je te dis la vérité. Ngaza moi, si tu la matin, c'était kala. Biso to matin, c'était kala. Na tongo. Tu sais, le matin, c'était tout le monde matin, c'était kala. Oh. Oye, belo, on est les gars, na songan, c'était. Parce que sur le monde, tout le monde matin, c'était availlé, au quoi? Mais une autre personne peut te le dire pour de vrai. Surtout la majorité de on a vu sur toi église moko, tous autres souffrir toi un chorale moko. Papa, il y a de l'amour dans ça. Ba église na sali bango na critiquer bango te ba église ba tshaka pe kabelo. Et ça sundenga ndenge zaki akala. Ukamati kitambalo tina mutu. Non. Akangi soki ya bante. Te siko ezaka sute. Ba senga pe ba kasha minene o ka te concert moko a ser en Christ o ka ba pesa $30,000 par production. Na yebi comment ça se passe. Donc papa c'est vrai hein? Merci. Oza kitoko na poste base belé ba komisaka yo. Sikoyo nde ba komisaka kwanda olingo lo bateke ko somela moi ça ta parfum te non. Pourquoi? Parce que itoko no na okata ko so appelle déjà na parfum. Te obakisi. Les hommes abete, il pas ko solo ba cadeau. Na biti ke ba solo ba cadeau, ta ko solo pe ba cadeau, et pour solo ba cadeau, ma go zana kitoko na yo. Azo sepe na kitoko, ba bisou ba câlin mais cadeau ezanga rapete zala. Tu vois tu es amoureuse. Papi, ne biso ndenga na koma so na moni mibala kitoko na sepelaka. Mina kenanga makanisi musika te. Ah bon? Ah, c'est vrai. Naza vacciné, ça dit na leka beta pebele. Ambila bezana me ko salozi edu. Te na lobi na sina lobi ko so mobali kitoko. Fidèle téléspectateur, je verrais bien vous à la place d'Angaï. C'est vrai, mais bala kitoko tala bango ezaka bien, mais ko kene musika te. Ko kene musika te. So kene musika kene musika, boke musika bo dépasser ba frontière. Ça fait déjà arrivé va na ndako zo lota mobali moko bien. Te nazo mona na mona mobali moko bien na bien. Nzamba kela ye, mais wa ko bala ta mwana ngate. Ta pe bala ko pe baza déjà na ba fiancé siko.
Fidèle téléspectateur, elle s'appelle Maman Bilia. L'actualité, c'est avec elle sur ce plateau dans B1 Musique. Alors, on va parler avant votre déplacement. Vous avez eu à effectuer une visite vers Goma. C'était à quelle occasion? C'était au festival Amani. Amani. Oui. Na kendo la femme militaire. C'est pas la première fois. Même temps, ben ça na production mususu na kenda ota ba femme militaire bazo vivre na condition moko eza mabe makasi papi situation ezali mabe place akolala bazana ba kisite ba maladie ba kolata eza pasi donc tant dans l'hôpital militaire ba mususu basi bazo bota na pasi place mususu mona ba couveuse ezate vraiment yango na association na biso coalition na biso tozolo ba bon Mukio biso zaki nango to somba ki ba première nécessité toke nango na ba kimbundi to pesi na moi quelque chose mais ça suffit pas bazana ba besoin ebelé ozo senga atayo ataye mutonyo soko tia moi muke basangisi eke Goma bazana problème nana Ituri kuna bazana problème Kasa ipe problème Équateur donc biloko wana onga na sala ki eza muke mais bango bazana besoin à plus. Alors moi je pense bande qu'on a besoin poto au lieu à beta raso ba kanisa ko sala ba action ndengone ko sala bien moi 1 euro ba sangisi pour na ko sunga bande qu'on a besoin ba ça vraiment dans les besoins. On va quand même voir ça en image. J'aimerais bien qu'on puisse regarder en image. Fidèles téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous allons nous rendre du côté de Goma. Bon dimanche à toi Roger Bandou depuis Goma. Je sais que tu es là et merci à Francis Molenga de nous suivre. Nous allons regarder les images. Ça sera aussi pour le plaisir de tous ceux qui sont là et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, les images ont parlé et merci parce qu'il est de moins au Canada, il est de plus à Kinshasa. King Makiadi, bonjour et bon dimanche à toi. Pourquoi ne pas dire un grand merci comme ça à Willy Moucheni. Bonjour, bon dimanche de cœur avec toi. Les Mouenets de Tendai, Ngwabi Tendai, tous les amis, je vous dis merci. Kadis Mbouyi, les DG Gérard Lokosu, sous des cœurs avec toi. Et bon dimanche comme ça à tous les amis et merci à Alain Balay depuis Lubumbashi, clin d'œil à Freddy Kadima. De retour, Maman Bilia. Le fombazo c'est gaga. Oui, aïe penda on dirait mutu a ok na fisé. Nanga moi bank sengat. Le fombo azo bank c'est un peu grave. Abi maman faut okanga ba matambala na suki. Le fombo yo. Peut-être on te verra vers la fin de cette émission, t'inquiète, on va la voir. Alors, de retour, j'aimerais cette fois-ci. Oui. Tout à yoka ozongi so remixer moi banzema. Ata yo soko lingi pe. O ba nini suka le papa pesa ka bele mokonzi boss. Na pesi Jean-Pierre Moutamba, ambassadeur. Excellence ambassadeur na pesi mbote bele. Ba promesse. Il y a la promesse no à Tanzanie. Ça c'est vrai, ça c'est. Wananga mona gerango. Soko lingi pe ba na palola nzembo yo linga ka ba sali remix. C'est faisable? Oui. Bon, docteur Jeff Njadi il était en apprécié bambote mais la salle là bon abenga na mamu to sali biloko na mamu allez abi bon vous c'est là ba remix à 10 chansons na salit. Donc c'est faisable? Oui, c'est faisable. Nzembo yo lingaka bako ko tiango ba sali ba ti kombo na yo parce que ça biloko héritage Seigneur là atikelanga donc bako pekisanga pété ata bana ba mampe ba pekisanga ndenge nini mwana zana kati. On a liak muketi. Azabien moi non? Azabien, très bien. Abala qui na mois de mai. Abali muto ya Congo central. Ah ouais? Oui, mélodie abala qui. Azoki pe lisungi ya excellence Mbaka Ngobila. Gentini. Contribuer à pesa moi l'enveloppe. Merci beaucoup excellence. Oh là là. Oui. Ozalaki? Nga zalaki kana kisasa. Oh raté. Donc azana raté bon. Problème est ce qui basali mariage officiel. Biloko à maman et y est quand même. Si yaki. Nazui moi likonda, nazui moi liputa, oui. Il s'allie bien hein. Il s'allie bien ma case. Ogo baksa soum soute. Na basani. Moi. Na joyo. Nazo si na bakoko na baksa soum moi na yo pe papier. Ça peut arriver. Na papa nini? Hein? Na papa nini ubali ni. Tala. Au moins le mutu loko anga hein. Mambila tika kaka na yo tanga ba kombo wa. Vanda na yo. Nazo lingande ba problème te na boyi. Au final liso hein. Ce qui koko moko boy. Mbangé moko baza déjà tona 80 ans. Hein? Même pour les kawana azana ba makokine belé abetaka souma si makofité a besoin de camarade. Na yembela ka. Wana ndimi. Wana ndimi oui.
makamba baba bana ba jo bana nsusu te ba ajo ezaka bova loko ya mbondeko kutiela mwa makolo na mai ba citron ko bongisa manzaka c'est absolument commission mutu à 80 ans c'est bon oyo asalemba o abeta suma kofi te pourquoi ils ont le comment lemba oui papa na bomba mo énergie na nga koyemba ayela nga mutu makasi ya konzo na okene wa yo ba jara bato ba na mibali yo te koki papa kende naza bongo vraiment wana ya solo non c'est pas vrai naza bongo mais en fait bizarrement oui. Tu es trop aimé aussi par les hommes parce que nazaka douce et dans mibali ba revara yo ti lelo parce que peut-être pour la douceur hein nazaka gentil mingi douceur na tika mutu à l'aise naza compréhensive naza jalouse tende basi musuba lokwa ba lion ayoka ki ya nena mutu abandi obunda te oh non je suis pas comme ça yoko no likambo ouais bah vraiment aussi longtemps que vous respectez la place naza le reste qui est nao mi batela kaka lata ba chapeau belé pour la na malade na ndako te c'est tout na yoka si na lobie yoka so sali mobali ndengwana ndeko sa eloko te ezaka erreur hein mobali soka linga voyage opesi ba carton ya protection papa oh soko zui coup de foudre kuna mi batela po obatela ngape po akosala ni kaka c'est quel conseil non je pense pas akosala kaka papa loba abstinence yokanga bien abstinence mobali nyonso moi si naza musika pendant 6 mois akosala abstinence yo za sûr oui non mais yo mo sali 4 ans ngaza moi si nazo ba mibali kasi yo pendenge moko c'est pas la même chose c'est différent to kesani hein mambi la belobi 4 ans zonga bébé naza pena bien baba nini baba toi d'araignée vende vana nango pardon ekoki dossier tiki si non c'est bon c'est au gagné hein? C'est bon les lopena au gagné au gagné regarde oui quelle est la chanson qui a marqué ta carrière en tout cas on le baka eza Nairobi hein Nairobi est marquable dans la carrière parce que Nzembwana eza yemoko Seigneur eza muta composer yango eza panga bwa zo kufa OK a composer qui na Swahili et puis Seigneur a asali traduction na Lingala et marquable parce que partout au Kenya na atana ba Côte d'Ivoire partout ba fille muso bazo sala concours à chant na Nairobi donc eza penda panzana mabe markanga oui Nairobi eza makasi eza et panzana partout et marqué penza na et betso ba concert ebelé surtout en Afrique australe hein côté kuna ba Tanzanie Uganda Rwanda Burundi Zambie ba côté kuna ba lingi na ba tourner bozaro sala oui quelques souvenirs que tu as gardé de Taboulay na bambo comme Subokenda quelque chose de rire quelque chose où c'est qui ça oui c'est qui ça la kangai na basi yebika masolongo des ceux qui encadrer ou ont encadré bana ba c'est belé ba kopezaka nango ka papi nga objectif nangi ezaki ni ezalaki na comme grande chanteuse na comme naza ko kiper makamba solo à viété on ezaki ma solo na ye mais na ba partout tokena na ba tourner au basi musumu na ba akaka vieko bazali pena zo landa bino pe partout oh oui oyebi ba et comment tu gérais ça tenga nazaki na lingaki eloko moko vie azo coachinga bien azo disciplininga bien bon na ko tia penda lokoso likonda te lokuta mabe moni nazo ko tia lokoso likonda te nazo yekola nde musala na mipesa ki ko yekola parce que soko mwana oza na école obandi lokoso mbongo oyekola malamu te na ko tia motema na oyekola ya azo sala makamu na ye bon wana etala ki ezaki vie na ye et puis bartiste ba collègue mingi mi bande bomonaka na bamboka musuba kendaka bango bat balika baluka basi te OK basi bakraka bango bazolanda bango bazoluka bango ba piango bakado mingi ezaka bon po basi ba mona ebele moni la vie na biso ba artiste to mona ebele to mona ebele awo soko na Kongo bibala kitoko bazebele OK na bamboka musuba bazebele Brazza partout Tanzanie Côte d'Ivoire surtout ba forme ebele bazali oyo ba poussa na pembe na biso mais soko se donner na biloko wana au sa carrière te c'est pourquoi conseil a bien appelé ça ba jeune fille bazana moi batala plus matériel batika koteka mapa ya nkolo
ba exagérer côté kama pankolo te. Exagération côté kama pankolo. Ma pankolo. Papa kolo ya dit. Toi d'arriver. Yangwana. Vraiment ça na moi camarade moko, eza bien. Wa moto. Mais so ba comme 5 6. Wana penza kitoko te quoi. Maman Bila, est-ce que la musique d'aujourd'hui est sengi kaka? Tobosa na koyemba ndenge boda koyembela kale dalaki ba nzembo moko social koyembela ba fa société. Aujourd'hui c'est comme beaucoup plus pour na koyemba nzembo faut ka koyembela mutu afuti mbongo et puis ça n'a plus de sens. Papi Mboma yoka ngai bien soko tali bien ba nini ba structure ya mboka na biso ya ba société à droit voisin na droit d'auteur. Ni tout mutu loko ngambili ya belle. Nayemba pendant 39 ans de carrière. La plus grosse somme nga na zwa na ba société wana eleka $1000 te. C'est normal te. OK. Parce que la musique na sonde ba betakango partout na ba chaîne mususu na ba radio tout ça bango pe ba futaka te. Eza faute ba société wana ba futaka te ba na ba nyongo ebele. Siko soki artiste alinga se retrouver mamuke mutu moko ba boss ou bazaka abibo. Akamati moi $10,000 ne ati ya caché a fouti studio po yembela yo boya te po ezo sala au moins ezo compléter o tie au moins eloko na poche parce que so ezaki ba société na biso futaka biso moto lokola moi na biso maître Gims asala ka soko nzembo boni akoma na mbongo ebele be biso sala ba combien nga presque 400 chansons na interpréta ozo mona te que tozo obligé to sala bongo. Parce que tisi kuti lelo. Le Sokoda zo ambon te. Nazo lo ba Sokoda et na oka lobi abazo pesa biso mais par rapport ya valeur nanga te. Bazo sunga biso na pesi bango merci na président Jossa na DG na pesi bango merci artiste baza ko se retrouver moi muke. Mais par rapport à biso ba grosse pointure ya musique dans le bata congolaise en particulier congolaise mais africaine toujours se retrouver te. Parce que tu es allé sur ce terrain-là, qu'est-ce que tu attendras de ton vivant dans la réalité oui, mais dans la réalité, nazo zélébrer les papa congolais en tout cas. Vraiment besoin de ça dans la sincérité. Parce que balingaka te soto kufi ba cercle minene cercle na munene ba osela wana oko jure nangote. Nasali mingi tozo pesa mboko valeur libanda so tali no beta na libanda ba pesa biso le coup makasi mais sikoyo retour wango ezalaka te pa na biso pourquoi c'est pas l'argent qui manque mbongo ezangite na mboko e yali il y a des fois au single audience pe ba yambi opete obeti porte pe ba binisi opé. T'as déjà tenté même à la présidence? Te présidence na megate na koko sela bango mangamute na megate nga na kana moi gaza loko concert nga te mamwaka misu makasi ye penda nga kuka bongo te nga lingaka na leo mo babi bon ba mama wana basali mingi mama tala to pesu esika ngoyo koche bana siko école nga nazo sala wana no sala ngona moyen de bord alors que ezali vaste projet mo eza vaste et utika la libéra na libela donc faut basunga nga c'est le moment basunga nga loko naza na mwa ndambo énergie na bois qui sana no makamba mabala tout ça énergie na bombi po na musique po na sala choix siko ba pesanga moi occasion ya ba pesanga nini moi moyen na kokako okisa ba besoin na po image etikala mbili ya belle o balingaka etikala libela na ba fille ebele parce que muto ko coacher ba fille koleka mbili ya belle na kimbili ya belle azate et lokola yo olingo coacher moi jeune moko il faut kaka yo posa lokola yo voilà iloko nazolo bangwana po na danse nazali na koyemba nazali naemba naza meilleur koleka batinyo sote mais je suis parmi les meilleures chanteuses africaines pas congolaises siko arwana na kota na mabele l'état sunginga te pona koka ko coacher to na ko coacher ba fille na moyenne na sombi place na nga wana na nga moko mais siko faut l'état comprendre que lo na zo saleza intérêt ya mboka. Plus tard, on a les écoles, les écoles munene, bato ya libata pe bakoya. Oui, ndé nazo senga l'état sunganga. Tu donnes combien de temps pour une bonne formation? Il faut 1 an. Formation à bien pendant 1 an ça va. Fille pendant 6 mois école. Et puis il faut les ba professeur à langue. Ako yekola anglais, ba maîtriser français bien anglais, portugais,
et puis la langue nationale où ils ont bien très vaste. Il faut l'État soumettre. Un très bon projet. C'est vrai que c'est à féliciter et aussi à encourager. Mais comment tu feras pendant que tu fais ça? Tu arrêtes avec de production, tu arrêtes avec la musique pour yogoza kuna formation. Mais moi, coopération tournée mogoye. Nako travailler. Non, ce qui n'a bandi formation c'est donné dans la tournée penzate. Pour faut na chaque période faut na bimisa moi en biliabel à ta 2 3. Il faut reproduire bango. Quoi associer bango na artiste mususu ya libanda pour bamata oui. Projet nangeza ndengwa. Donc tourner nazaka ngamu kona coalition na biso ya Amour n'a pas de prix, Fondation Judith Sana, Maman Colette Nzinga na Mami Nani Nanou Lupumba. Donc tout ça les coalition wana et ba fondation ya ko sala ba soirée à charité. Donc benga ngo l'amour n'a pas de prix parce que l'amour n'a pas de prix. Soza amour ils ont na prix té. Et ko tchanga na côté ozolo ba na té. Pozo tala nga bongo comme ça ngai. Molobi yo nga vani na nga na otala yo. L'amour n'a pas de prix na ndenge ya kosunga ezaka na prix te soko pesi bolingo en tout cas ezaka na prix te c'est vraiment important parce que loko naza na mwa ndambo énergie oyo na mipesa na bana po kolobaka nga aza égoïste naza jalouse non naza jalouse te naza pe égoïste te po moto akolengisa nga aza te moto na moto aza na mwa qualité na ye sikoyo na kolenga nini nga alenga qualité no ezaka nini wa nzambe apesi nga mwa mongongo apesi nga mwa kobina apesi nga mo mabe onaza nango ekoki so moi ça leki nga na kitoko na bi bravo o penga la leki kitoko na leki na kitoko apesa nga pe bravo ngazaka nazaka na ba koina ina te so na moni moi ça kitoko na kumisa makasi nga naza bon. Ah bon? Je te jure la vérité na ndengo na penda mobala kitoko oh ça kitoko na fin émission rappeler ngai question mo na tout mais non le gana tout on a faim si côté. On va quand même souffler la musique, on va regarder votre savoir-faire, il y a tellement de réactions. On va regarder votre savoir-faire, je m'aimerais que Nzembo Oyo dédions pas moi na moi si moko. Nzembo Oyo au total à tout à l'heure. Au total là. Na dédions pas moi na moi si mais moko. Moi na moi si moko. Bon na dédié ngo na maman avocate na biso azape na kati ya Congo Futur na dédié Nzembo na pona yaza na Lausanne. Congo Futur, il est pas en kati ya coalition na biso. On va regarder cette chanson pour le plaisir de tous nos téléspectateurs. On se retrouve tout à l'heure. Un grand merci à Teddy Lola, Christelle Zinga. Bon dimanche à Guidil Zinga, Aimé Zinga qui nous suit en ce net moment. Un grand merci à toi. Pourquoi ne pas dire bonjour et bon dimanche à Tichou Manguta. Depuis un bon moment, elle assure le cabinet. Bonjour et bon dimanche à toi. Merci aussi à Guy Mamadou depuis Brazza. Vous êtes tellement nombreux nos téléspectateurs. Et aussi, pourquoi ne pas dire bonjour et bon dimanche à Alain Mounyongo, Pierrot Loabea, Bobo Chibos et Lita, leader Mukulu, Guy Kabouya, bref, tous les Chinois, je vous dis merci. Je reviens avec vous. Oui. Et au là-bas, œuvre Noboé, ça te fait du bien, hein? Et rappelera un bon souvenir en plus. Parce que ils ont une période qui tourne au Makassi. Mais en fait, dans le message, Tinda, bon, la majorité est apparemment, il y a baby ça assurance now. Quelle assurance? Assurance ligne. Combo Elandaka, Mbilia Belle. En fait, tu es trop sûr de toi qu'après. Tu es bon côté. Si tu master moi Tindelinga. Na yebande mibali, ça dit na yebi makanisa mibali. Na yebi bizel na bango mabe mingi et ça a fait boité. Non, dis tout. Bon, na yeba bango mingi le côté leki mingi au méca de mingi peut-être. Te ko méca mingi na sina sala moi expérience ya vie makambo ya vie. Ouais. Na yebi comportement ya mabe ya bango yango na mibatela. Na se lokola moi nini moko boye amir moko boye parce que moteme ezala calme yo monito monte ke nazo kovimba nange ezaki pona zaka nazo na pe mingi muto déranger nga muto azate de yo confinement de baolo be yo kuta nango déjà ndongo zala no na confinement donc mikangela no déjà oui c'est vrai
donc biso neto yo kuta yo na vie yo zara nango bongo penza na banda bongo banda kala. OK. Ouais. Efanda penza na ekolanga na poso. Ça dit ndé naza banda naza muke naza na ba âge à 7 ans 8 ans nalinga ko partager mbeto na mututi. Nalala kanga mutine yokola. Emesani pe. Moi qui égoïsme wana moi ko milinga mingi nalingi muta déranger cerveau na ngati. Naza bongo. Même Bilabel, c'est un dimanche. Est-ce que tu as encore le temps à composer Banzembo? Si. Quand les allés. Nga Banzembo ela ngale musu na songe na lali. Na zolo tabazo pesa nga ba mélodie. Soki magnéto ezawa na lamuki na timba la moko après. Mais na lingaka mingi na interpréter Banzembo nga na composateur na lingaka mingi ba pesa nga pour monotonie ezalate. Faut qu'on mélange moi ba idée ya bato belé ko sangisa ezara bien ça la bien. Que penses-tu de featuring? Tant okenda royemba Banzembo bato bien. Ça t'arrive aussi? Échange culturel wana esalaka ezara riche ezara bien. Oya ye na moi ye yo poena mais basara featuring bisalela to sala na n'importe quel mututé. Featuring musubo bosali yango et petit peu poto. Ce qui est bongo, ça te choque, ça te met mal à l'aise? Soko e petit poto eza bien té. Les autres dépendent de mutuwa na yaki n'esprit nini. Mutuwa ko ya n'esprit mabe? Ah ya ko ya nango pe azana makanisa bien té quoi en fait. Parce que musique elingaka pureté mingi elingaka sincérité elingaka biloko mingi ya bien nzambe mutasala musique. Soko yena ba idée moko malamu te et peut ça kitoko te. Faut la sincère oye pena mutema polele osala eloko na muninga ya gagner pour gagner. C'est bon. Est-ce que tu peux encore tenir aujourd'hui dans des spectacles de 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps? 4 heures, tu faut battre. Avec l'âge, il faut éviter qu'on exagère. Il faut qu'il y ait na maëlle. Comme ça, le spectacle a 2 heures. Oui, non-stop. 2 heures du temps, non-stop. Oui. 2 heures du temps. Quand ça date ton dernier spectacle où tu t'es dit... Oh, il y a Nairobi. Les arts récents, il n'y a pas longtemps. Ouais. Na Goma ezaki ndambuka rapoto zaki artiste belé ouais na sala nanga attendez na ye matos evimbi na sala nanga spectacle. Qui t'a dit que matos ne? Oui ngamo na yebi po mikolo moi sport to kena salle de sport ndene o ba biso soto zala bandako ola ta pe tenir sport? Si na sala na centre Laïs ola ti tenir sport? Oui coupé to te coupé tatango biloko minene bona coupé atango biloko ni mine et fandi bona coupé te quand même mayo pété. Ça t'arrive de nager dans la piscine? Na banga mai na koka mai te et puis na olata mayo ni na nzoto. Oh ba tout ba lekio ba olata ba mayo boni pe boy. Na koka oh le na koka te oh quand même terre on a la linga on mingi te mais yango ba Seigneur. C'est vrai hein? Ndambe sunganga yi. Tala na lobby hein? Lelo. Oui. Sur le lobby au côté studio neti on dit Mutumoko Trésor Moutiki encore un sénateur neti Guy Luando s'est dit au Céline Nzembo. Ah kasne to ebisote conditions zaka moko. Ati pakene so ka kopesa koleka 10 000 yaka ende motema ne ko. Siko texte faut pas pesa yo to ozape capable de composer tile. Capable de composer mais faut pesa ba donner na yemoko ndenge yo papier milingaka. Nga papier na mbali kitoko muindo ngolo na zengambe na lataka na sekaka boy miso na ngeza boy. Ndenge yo zalite pesi o wana olingi to tiba mungu wana pilipili. À part ça, ngai pe na pesi ba makanisi nanga na pesi ba ide boye na bakisi. So ni batia na mwasi na yo bati so poli batia soki mama mi balé kaka yo. Ils appellent mtako senga Nzembo achena su mama. Baza bon. Ah non. Ati code comme on code. Bon tout na lo fombo ya musicien et bilon na olo. Et salama. Oh. Ye kasi. Muta yembi mama yembi na su mama. Yembi na su mama ko. Mama su mama paza mama te. Mambi la belle boni ko meka batu boy. Su mama paza mama. Parce que su mama na ndako pe oza makelele trop. Papa kenara qui n'est pas su mama te. Mais là et puis qui s'est mis na Bible c'est pas bien. Et puis qui s'est mis siko ba mama ngo pe ba mama. Ouais liboso wana. Faut pas zapper moi. On est confirmé au lac Sapenda. Kanda te. Kasi yango nzamba beti fimbu. Ta ba papa nde bazongi bandako. Et ça ba maman bien. Faut pas so na bandako.
Siko sora ba suma maidani. Bakanga motema. Parce que Atankale. lelo na moya lelo kozwa mutu. Ndenge mukili koma babi basi bakome belé. Po mobali, moi c'est azaka na mobali ayemo comme moi compliqué. C'est facile. D'ailleurs bino ba jeune. Basi na bino basi ba botuli bango. Basi na bino ko ya ba génération na bino. Bakende pa ya ba kenda ba côté mususu batika direction na bino. Ah bon? Si mingi. Yokuta na bon. Na mona ke belé. Pour biso tambola ka peto za na kati ya nyota. Ona kati ya mutu ka fibi ozo mona makambo ndenge zo leka na mokili. Oh, bien voté. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir un acapella, quelque chose de bon? Hein? Batuna auto mamananga Suisse na dédicacé ba ngote. On peut s'en aller mon côté. Ouais, obligé. Nze mono linga, ngalinga ka lokwa ngala zana nga mama tendresse, mama nini, douceur, na linga ka douceur yo linga nze moni. Bino ko lingi ni. Hein? Oui, Paolo ba. Non, sucré. Sucré, salé. Oui. Le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Même si c'est pas salé, même si c'est pas sucré, c'est mon goût. J'aime ça, ou c'est ça, ou rien. Douceur, les aliki sinango, yo osengeli na yango. Potokabola sentiment, pesangai affection, et memelangai émotion. Tendresse, ezaliki sia bolingo, yeba sekelende yango, pona kokaba bolingo, basi tolinga ba bisou, pesane sika ya bonjour, kaba bisou tolinga pena chweki. Yonde. Quand tu disais là, même si c'est pas sucré, même si c'est pas salé, même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Quoi? C'est-à-dire, gounanga, isa yanga. Ata moi ça ngoza mo poussé, mo bala ngwa mo lai, ni ne ya gounanga yanga. Et talinga. Est-ce que goût ba batus bakana kubalinga couleur, yo couleur on préféré zani. Nandé. Couleur no yo linga ke. Et dans la batumsu ba tout goût. Ça existe. Ça existe. Oui, mais dans mon tout goût, le moyen na moi ça mnene, lobi ya muké, lobi monie na voiture, jeep, lobi monie na vélo. En tout cas, tout goût. Mais na yebi mutu moko azao. Yeka michola. Ah ouais? Ah ouais, avandi kuna. Tato avandi wana dadi mtsana. Yeka Ah. Ye michola. Bon le fombo na moni a mélange à moi. Te le fombo na